Si nous sommes réunis en ce moment, c'est parce que Dieu a fait grâce à notre mamie, à notre maman et à notre tata, Eugénie Mbongonzinga, qui ce soir, aujourd'hui, vous t'emmènez à Hermignon. Bon, on va dire qu'aujourd'hui, ce soir, vient de totaliser 70 ans d'âge. Ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu. Voilà la raison pour laquelle c'est vrai que nous sommes ici pour célébrer cette soirée spéciale pour les 70 ans d'âge de maman Eugénie, mais c'est beaucoup plus pour louer Dieu, pour l'adorer, pour l'exalter. C'est pourquoi d'ailleurs vous allez vous poser des questions, mais pourquoi il y a beaucoup de Bibles? Il y a une mission pour la mission, il y a une balanzambe. Toto sala moi de balan de Kodanga, pasteur aimé, abi mendeni masangezate, nabi ponga na une mission mususu. Soki mutu akomela ne toko pekisa ete, mais nga na une mission mususu. Amen. Voilà donc tozali awa parce que Nzamba sangisi biso na libota. Amen. Libota na bana na Nzambe nini oyo ekimaka liboso ezali bolingo. Bolingo na Nzambe nde mupesangisi biso awa. Amen. Bolingo na Nzambe nde sali ete biso pe tozala awa. Bolingo na Nzambe pe yango nde sali ete mama Eugénie azala na bomoi. Mama Eugénie fanda ko olemba. Bolingo na Nzambe nde sali pe ete mama Eugénie azala na bomoi. Ke fanda kota ndeko na yo. Ke fanda kota noko César. Yana waza kuna. Amen. Bolingo na Nzambe nde yango esali ete tosangana awa na libota. Yango wana bolingo na Nzambe nde pe kopesa biso makasa koyembela Nzambe wana. Yesu ozali awa, Yesu ozali awa, Yesu ozali awa, na biso ya solo. Yesu ozali awa, Yesu ozali awa, Yesu ozali awa, na ezali ya solo. Alleluia, alleluia. Yana Yesu, Alleluia, Alleluia na Yesu. Tukutanina Yesu esikoyo. Tukutanina Yesu, nakutanina Yesu, nina Yesu razvivo. Alleluia, alleluia, alleluia na Yesu. Alleluia, alleluia, alleluia na Yesu. Hata milele Yesu ni Bwana. Hata milele Yesu ni Bwana. Hata milele milele Yesu ni Bwana. Hata milele Yesu ni Bwana. Hata milele Yesu ni Bwana. Hata milele Yesu ni Bwana. Milele Yesu ni Bwana. Hata milele.
kotika moment oyo na maboko na Nzambe ye nde aza nkolo na bomoi oyo toza na yango soki totamboli tomoni toyoki tolambi topesani mbote eza mpo toza na bomoi Yesu nde kati na biso yango wana tokoloba nkolo tobonzeli yo nyonso Yesu yo nde renie tobondeli na kombo na Seigneur, tu vas comprendre le bien dans ces circonstances parce que tu es le maître des temps et le maître des circonstances. Attends la colère, attends la boutique dans Zambie. Yahweh, le bien nous sens de la yo. Yahweh, un beau tout sens de l'eau, n'a pas pour pas de l'eau. Tu as composé pour maman, yo, de pas de bisous. Yo, de pas de Yesu Masia, kolo na bomoi, ozalisi na bomoi, mosekisi na bomoi, mokangoli na bomoi, mosikoli na bomoi, zwa esika nyonso, tombwama Yesu, kumisama Yesu, molimo mosanto na okati na biso, yonde otatola lisusu na kopa oyo mpona bomoi na sikopesi na mama Eugénie mpona kosangisa biso nyonso na libota Yesu yonde tombwama makila na yo kozinga grâce na yo surabonde na kombo na Yesu mokonzi mpe molisi na biso amen amen voilà fete na biso bandi amen Amen. Parce que dans la Bible, Dieu nous a donné 3 possibilités. Amen. C'est tentant. Donc l'autre cas la première possibilité. Deuxième possibilité, 90 ans pour les plus robustes. Et troisième possibilité, c'est 120 ans. Nous chantons pour la gloire de Dieu. Et Amen. nous croyons que Dieu est capable de le faire encore grâce d'atteindre la deuxième possibilité. Amen. Il est possible à lui. En tout cas, je vais chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Lelo mokolo monene yambota mejeni. Lelo mokolo amonaki moi. Lelo mokolo monene yambota mejeni. Lelo mokolo alingaki akufa. Zambe alingaki. Aya na mokili oyo. Yango yokumisi kombo na ye. Papa zalokumu bon anniversaire. Oh, que Dieu soit loué, bon anniversaire. Oh, 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 bon anniversaire. Bon anniversaire. Papa, sois le coup. Bon anniversaire. Que Dieu soit loué. Bon anniversaire. Oh, oh, oh. Bon anniversaire. Oh, que Dieu soit loué. Bon anniversaire. Voilà, toujours continuer le programme na biso. Il y a louange nation des grâces que prévoyait qui papa de Ningonde Aya, mais malheureusement, je pense que tu as annulé parce que déjà elle repousse de 1 et de 2, même ce cas il fallait que découvrir parce qu'il y a eu problème dans la voiture. Donc ceux qui n'ont ici pour partager na biso awa comme ça na koluka na bengaye. Ya bino yango a libota donc nengena lobaboye pardon. Nengena lobaboye nazaki na esengo pe nazana yango ya ko continuer ko kabola maloba na Nzambe
oyo atiaki na motema na biso na ntina na libota. Amen. Amen. Nzambe atiaki na motema na biso programme ya prière na ntina na libota kotala mission oyo apesaki Gédéon. Apesaki Gédéon mission alobaki na ye ke ozali vaillant héros. Amen. Ozali vaillant héros parce que Gédéon kati na ye amimonaki peut-être pamba. Kasi lokola Nzambe yende mutapesaka ba identité oyo esengeli ya monaki ke kati na Gédéon vaillant héros akobima. Amen. Amen. Yango wana na bolingo na Nzambe palingi ba vaillant héros na ba vaillant héroïne babima na mabota na biso. Amen. Esengeli babima na libota na Ntimba, famille ya Ntimba ekei. Esengeli babima na libota ya Libya, papa Libya azali. Esengeli babima na libota ya Masaki, famille Masaki ezali. Esengeli babima na libota ya mama Mbongo, mama Mbongo azali. Esengeli babima na libota ya mama Chantal bayete. Esengeli babima na libota ya mama Mususu bayete. Jonathan azali. Voilà, Nathan représenté bango, mais Nathan za mwana et esengeli babima na libota nyonso oyo ndenge ba mama Mbongo babotani. Amen. Et yango po ekokisama esengeli na biso pe tozwa identité wana na ko remplir ba condition oyo esengeli yango Nzambe amema biso na Galate 5 kokende na verset 16 kino na verset 20 oyo aza koloba na biso esengeli tolongola oyo ezali œuvre de la chair. Amen. Voilà, la possible Bible était parce que lokola ezali likambo oyo Nzambe apermetaka kasi que na fan de la yango donc naza nango kati nanga kasi moko na moko la biso oyo akolinga akotala na maloba na Nzambe na mukanda na Juge na chapitre 6 nde sika mission na biso ezali bandeko la biso ndenge tozaka na programme ya kobondola en famille bayebi ke toza la mission wana ya vaillant héros na vaillante héroïne. Donc mpona okende droit bipo esengeli bamama banda déjà koservir bandeko babanda kolia po toganye temps donc biloko ekoki na bango kobanda déjà. Voilà, nalingaki naloba boye na mission wana Nzambe azotalisa biso simplement esengeli tolongola oyo nyonso ezalaki korepresente hotel ya base. Amen. Oyo nyonso ezalaki kosala ke tofukamela oyo eza libanda na volonté ya Nzambe esengeli esala nini ekweya esengeli ekweya pamba te Nzambe wana deja alongisi biso na bitumba oyo moyini atelemisaka na bomoi na biso depuis 2020. Donc nalobi te depuis 2020 c'est-à-dire quoi? Parce que na nzela nango nde bonsoir. Maman Biga, non débarrassé, parce que dans nzela na yango na nzela ya bilembo o Nzambe ye moko atalisi yango esali ke tososola ete tozwi elonga na nzela makambo moko oyo ezalaka kosalema sans que biso se rendre compte ou tozala na conscience ya makambo wana mabe ezalaki kosalema sikoyo biso bana. Amen, amen. Kolanda biso bana génération na biso tozali na Jean-Paul azawana bandeko mosusu baza te génération na biso po tobénéficie na yango tosala nini tokweyisa oyo nyonso ezali hotel de base. Donc na kati ya Galate 5:16 kino na 20 bazoloba